Sivi yaka sivi Nanatonya wana posa bolingo Babenike balobinga no tobetatu Na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane Bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobukana te to sengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ko salisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobo sanate soki bozana mitema ya ko salisa bozana envie ya ko salisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Openza adora kanzambe openza soka kwa luya wa mabini zo kita nini zo kita me omona bokonza nzambe te eza passe ngana ko ndima te so na ndimi kotika makamususu na samoi pona Yesu wana après mukolo wana lobaki ona yebaki yote te je préfère kutu na sala na ngai te na sala na mukili po soka wanga seke na sala kipenza. Mais ozo sale nae biso nyoso tozo mona ki ozo poussa na liboso nae après na suka na ngalo baki nae biote eza passe en tout cas tout ça il a vraiment nzambe na biso na motema mobimba aibi wa osala pona biso. Amen. La Bible déclare que à quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Donc vraiment l'âme est importante, c'est l'âme que le Seigneur veut de nous. Donc sauvons nos âmes parce que le salut est individuel. Donc, profitons de cela, de ces temps de réflexion, afin de pouvoir servir le Seigneur en toute vérité. Donc, c'était votre... Bonjour, bande konanga, libota na bana nzambe batu nyonso bande ko nyonso, bambote na bino ebele. Bande ko na lingi na yokisa bino ka ba audio concernant makambo o ba audio ezoko lukila batu ba problème. Bande ko mususu avandika ilo wa kosala ezate. Abani ko gwara makambo enga kotsa yani akotsa ilo ko séparation. Boyo ka bande ko nanga
audio oyo soki mama nini soki nani moto asali audio oyo mais boyoka bolanda yango mpe bokoyoka réponse ya ndeko oyo alobi na audio oyo ezokocircule yango na ndenge mpenza boyoka audio vraiment oyo bansosima ndenge bakoloba aire nyonso donc ovandi eloko akosala eza te olingi ocréer kaka eloko moko esala bato baséparation barankine donc nazoyeba kutu te soki toke wala ovandi okomi kokanisa donc makambo mpenza donc ya mabe omonika eloko mosusu oloba eza te ke tiaka na fabrique boye bandeko nanga boyoka audio epuis nayebi ke bandeko mpe ebele bakoyoka yango mpe si bayoki yango epuis nayebi ke bandeko ebele mpe bakopesa baréponse nango na kati audio moyekabola te en tout cas tomeka koyebisaka bato oyo nde bayoluka nde baproblème bato toyoka na bokebi nyonso nga na bino na audio oyo merci beaucoup. Elinga ya nazongeli lisusu la congolaise ya République du Congo. Donc biso ba référence na biso ba congolaise de Brazzaville, ba congolais à Brazzaville. Tozami na référence, c'est vrai que nous sommes les pays les plus rapprochés du monde, les deux capitales les plus rapprochées du monde. C'est comme la Belgique et la France, ils sont rapprochés, c'est pas une raison. Mais bino bazaïrois, quand vous immigrez, immigration na bino ali bosso, bo immigrer et pas un abisso. Là, boya que pas un abisso, bino moko baby salo basala comme dit ma soeur là que vous allez kaba boy na abisso, vous allez kanani wa na abisso. Tout le monde peut makambo ebele, on revoit la abisso pendant 5 ans, bazio na nda kwa moto. Mokolo go jona yo o ba pe sur confiance, bo la la kabisso ba fufu ba bilia, vous aba na misala na abisso o teke la abisso ba mai, ba nini, en tout cas abisso bazaïrois mutu bazaka na misala na abisso. Wana epa na biso soki zaïrois motazu mobala zaïrois bazwaka na bango kaka epa na biso ezalaka déshonneur na mboka na biso soki bayoki ke o bokomi na poto bokolingana na zaïrois esalaka bato pasi po epa na biso à la base zaïrois ezalaka mwana na biso ya mosala. Donc tolingaka bino te parce que malgré bazwaka bino bolakisa belongi ya gentil mais là bokotomboka na bino otikali batiki bino na ndako là bapesa bino confiance au moins na ndako tout mokolo bana bake na l'école bapapa bake misana na nsima zaïrois atikali kovide ndako nyonso to akei akela wakozonga boye akenda na ye donc biso epa na biso ata opesi zaïrois confiance balakisa biso tellement makambo ya mabe epa na biso ba o basalaka kindumba o kindumba epa na biso ba bordel to bengaka bordel ba bordel epa na biso bazaka ba zaïrois bana ba quartier spécial donc c'est pas du mensonge pas du donc c'est pas du mensonge ata bino bozo finga biso e nango nga nazo finga te hein nazo yibisa bino réalité o bino bozali ata bazwi mwana mosala ndenge nini bakolisi ye zaïrois ko okotuna zaïrois ayebaka jamais âge na ye ayebaka epai ya kola te famille ayebi na ye te mwana moke ozomona déjà atraversé babambisa lipapa epai na biso bengaka mbambisa lipapa toyebi na biso baculture wana te. Donc au moins na ndako na bino bayi koyiba bino ba violer mwana basali boye epai na biso moyibi ayi ka zaïrois mwasi ya bordel epai na biso ka zaïrois zaïroise yango wana epai na biso toyaki soki olingi ofinga congolais démocratique tolobaka mbala moko zaïrois na kati ya zaïrois veut dire scroqueur voleur bordel makambo to mabe en tout cas makambo to mabe ba o banakisa pe pillage na mboka na biso Congo Brazzaville ya ba zaïrois l'air moi guerre wana esalami wana ba wuti na mboka bango ba iko piller ba muto nakisa ba pillage biso tout ce qui est mabe oko scroquer mwana moke bobale monena telemi bozo monena motali mini wana telemi boy ozo kono sombe loka go benga yama ozo kene wa pesombe langa loko matika akopesa yo mbongo opesi akokosa yo zwa kendo sombela ngai eloko boyembo peut-être okimi pia ngai eloko na simba mwana moka azozonga na kolela babotela bana mike bambongo na nzela bakosala biso bakamundele njoka eza bambwa. On a vécu ça chez nous au Congo Brazzaville. Donc biso tengo wana omonaka ke soki obali zaïrois bomo nganga kutu tolobaka soki obali zaïrois peut-être akoyiba yo moko et pourtant asi abali yo okomi mwasi na ye me ayibi yo lisusu tobokola ebele mosusu azoyaka mama nalembi moi na likolo mama pardon na bino opesa nga mai topesi mai awa nalingi napema moke bapemi o pardon nga nalembi na mwana
nalembi na mwana bombelanga mwana nakende osombaka eloko awa mama akende atika mwana na ye libela boali ebele na poto osala baaventure boleka na bangola partout botikali kobota bana bosundoli boyi kosala vie awa boyi kosala vie mosusu bato na bino nanaka mwana moke na bota te nzoka te botika babana na nzela banzela tu mpai tu bokende avenir eza te bodeklare ke mpe mikanda te botonda na bamboka na biso mokanda mpe mokanda te yoka mosusu alobaki ke eya lokola na ndako ya noko boyi na ndako ya noko bobota mpe babana kaka na bacondition ya mabe badeklare ke jamais bana bazali roi la majorité boyebaka baage na bino te nani wana ase aboti ake na la mairie akodeklare mwana na ye ayebi ke babota etela ne boyebaka na bino te ka poto botekomi kosala bino awa légalité bokomosala bofinga baninga bofinga te biso oyo tozoloba ezaka vérité balingaka bino te c'est la vérité bokende partout na tout le monde entier vous êtes là et na ndenge kaka mabe balingi bovanda na mboka bato bozala mpe intégré bolingi mpe kosintégré te ozaiwa boya kosintégré na motu makasi non c'est pas que boboya kosintégré bozala na yango te y a pas le savoir vivre et vous n'avez pas d'éducation, vous vivez par hasard. Talaka bandeko la vidéo mingi wati. Loka ndeko nanga lobby. Bozo filmer ndeko na moninga na bobali azo kufa mona bobali wana azo kufa. Moi c'est azo filmer ye bobali azo taper crise azo filmer. Vous êtes pas humain. Bando banabino bokomika waka na monoko ya kofinga mais vous êtes pas dans boza humain boza humanité te ezate. Boza humain te. Basi ba pasteur bopeka ba pasteur mobali mwasi aza marié na kati ya ndako ya libala donc des mois biso bato ba bordel mibali boni ya biso babala bazairoise balakisi balakisa tendresse nzoka de tendresse ya bino ezalaka hypocrisie boyi bolamba boyi bobongisa mais bino makambo na bino to esika na sexe biso tokendeke l'école tokonteke na mobali te tokendeke l'école totangi tosilisi mobali azalaka complément or bino botiali ye banzoto na bino préparé kaka mpo na sexe tala ndenge bolakisaka basexe lere nyonso to na bavideo tala ndenge mpasi bapasteur bamisambwisaka tala ndenge bosala soki balati bozobima kuna fo bayebaka wana aza roi sapologie elaka ya bakongolais ya brazzaville bozwa yango mais babaso baloba vérité ke ça paya na Brazzaville papa oui baloba Brazzaville ça paya na Brazzaville ceux qui vont télémi ndenge biso tolataka esthétique mais là bino bolata lokola bato bafou bakwafe ke kuna bakula fo bayeba mais baninga na bino mosusu balobaka na bino bavérité en fait mo excuse nga eya ndenge na bino bofinga na bino ekosala eloko te biso toyebi ke soki nga alobaki ndeko wana afingaki bino wana asali mabe parce que zaiwa soko ofingi efo obongwama zaiwa eloko wana kofinga eza na ye na kati ya makile biso tokotelema na bino te mpona kofinga mais biso tokotelema na bino mpona éducation mpona le savoir vivre parce que nous on parle français on écrit français et on est éduqué même na ndeko naso éduqué biso te toza na éducation scolaire ça c'est ce qui vous manque donc excusez biso vraiment faisons la paix c'est entre nous mais bino so balobi wa congolais soki balobi na yo congolais awapi okoloba na mbango kaka to adenge moko mais biso so balobi na so congolais to préciser que de la Brazzaville parce que nous savons que nous ne sommes pas pareils. Et puis il faut aussi que nous ne sommes pas la même chose. Belgique, la France, c'est à côté. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Pour l'année, Guinée, Conakry, Guinée, ils ont mis ça, tout ce qui minent. Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Mais jamais on ne motomoko. Quand bino lokola tokokana Congo wana, tozaka motomoko. On n'est pas la même personne. On n'a pas les mêmes cultures. Biso to potaka bino mingi te bino côté ni côté bokende bo pomper que babana. Biso to sama biso le bino, nous sommes même pas 3 millions. Tokaka na bas étrangers batoneli na mboka na biso. Nous, on contrôle nos vies, on passe moins la fois que de l'école, fois ça la bouée. Surtout te boîtier belé, bon boîtier belé, au moins na ebi papa na été, ebi maman na été. Vous êtes partout au Kenya, que vous couvre peka akuna ba kunji biloka akuna ba mboka tout ba cimetière na bino ezali. Et comme là, mon pote a capé mon déclaré que bana ngote na ba côté na biso ba cimetière etondana. Moi na zawa soka buti ba ko kunda ina butu ba. Au moins na ba mboka na bato etondana ba cimetière to yebe pa yudi te bana ba zawa partout. Arrêtez un peu, mais écoute, faisons la paix. Oh, vous savez, la famille, vous savez, ma B. Vous savez, ma B. Si vous avez un problème, allez-y vous en prendre à vos présidents sur place là-bas. Bon, pour ça, là, j'avais un scandale quand on a fallu Awani. Ceux qui peuvent vous en apprendre le français. Bon, ça, le scandale, dans le français. Bon, ça, la marche, la bino, la dengue et coquille. Bon, réclamez votre droit, la bino, dans le français. Ne faites pas ce que vous faites là. Et quand on dit Congo, vous nous confondez, nous tous.
bon maintenant bobenga bofinga boloba mwana mwasi alobi na français alobi na lingalo na iko finga eya ndenge na bino bofinga na bino mais biso toyebi ke ekosala biso mpe rien nzai wa kofinga eya nani wana ce qui est vrai boyebi yango scroqueur eza bino vol eza bino kibanditis eza bino la haine ezali bino bofinga na botonga na bobundisa baninga bosala yake vous na bavideo omona bobima baninga mibali na bino bobongisa bango na libanda bofinga bango bobimisi bango na libanda bofilme mibali na bino kilikili bamabolo na bino tous les jours bolakisa kaka na soki na junior nasali yo boye na baloli yo boye na ketisi yo boye na bambi lisusu boye mais wana vraiment otrouve ça normal baloba ti bakomoyaka na monoko kofinga mais écoute faites ce que vous voulez hein. Oya ko répondre nga finga nga boyeba nga ekosala nga rien déjà na lobby na nga yaka réalité et puis allez vous faire voir là-bas moi je suis désolé na oba fini bino maman je suis désolé mais écoutez je suis désolé toyoki mama wana alobi akongola alobi kaka alobi donc eza makambo ekabola biso te mpo akozwa réponse na ye na bandeko oyo mpe bakosepela te ngai nazaka awa mpona loba nayokisa bino baaudio nalie te mpo nazala soki wapi ote nini nazoloba kaka réponse ya ndeko moko alobi oyo toyoki mpe kaka na baaudio concernant mama oyo boyoka. Vraiment eza mawa mingi mawa so nazoka ba audio ya boye donc eza mawa mingi eza mawa ça c'est grave ça c'est grave omoni bata boye faut ko bannir bango na ba na éviter so dans la carte association il faut ko bannir bango pour moni d'un côté ayebi d'abord ayebi na ye loko te ayebi te africain aza nani oyo azoloba wana bon moi je refuse pas kindumba eza partout bafinganaka partout esalemaka soki nini mais oyo azoloba wana c'est parce que malheureusement mingi bandeko na biso ya afrique bakoma na bango esclave ya baeuropéen nazokondane ye te eza mpe faute na ye te eza ndenge batangisa ye mais à confondre ba congolais nyonso ya Congo Kinshasa te à confondre te parce que moi je me souviens liboso soko wuti na Congo Brazzaville oyo kotanga na Congo Kinshasa il faut ça la refaire pour s'adapter na niveau ya ba étude et puis yeba nango pe entre la Belgique na ba français ba étude makasi ezaka na Belgique wana yeba nango moins que ya yeba te. Mais est-ce que moi sur Azolobo, ayebi ce qu'on appelle le mouvement panafricanisme ayebi à moté. Pour naïe azo kansa Congo Brazzaville, bon, est-ce que moi d'abord j'aurais le courage de dire que ngana za muta Congo Brazzaville. Ce qui va lobby que toza biso na biso. Oyebi ce qu'on appelle oyebi d'abord nayebi ce kaza muta Congo Brazzaville ya Congo ce qui ya côté nil bon, je ne sais pas. Ce que vous oubliez bino bata Congo Brazzaville, boye baka histoire ya Afrique té. Mais on n'a pas besoin d'être un Congo Brazzaville. Pour nani? Besoin des gens à monter. Les gens à monter. Ce que ça, les gens dans la réalité, belé to Congo Loba. Les gens dans ma cambe belé Congo Brazzaville à dépendaka Congo Kinshasa. Les gens dans ma cambe belé. Donc ce que ça qui vraiment réellement mouvement à Yebi. Ce qu'on appelle un Africain ou bien un Africain, à Golo Babilo Kaboïté. N'a personnellement le quoi dans Moutumoko, il y a un mouvement panafricain, n'a pas répondre à ma bêtise. Mais n'a pas eu ce Kaboï. Dès qu'on a moi aussi, qu'on confondre Batouté. Au bino bomo na kona na Congo Brazzaville, bazo sala Kindumba, bazo sala soki Babiloko, bazo sala wana. Et la minorité ya ba Congolais au bakenda koluka ba vie na bango. Tango yozolo wa botika ba cimetière partout. Mais nga pe na tambuli biso za bat moto na fandi aux États-Unis mais na yebi bata Congo Brazzaville o nga na bokol na katanda kuna nga soko lingi na pesa pe ba numéro ba kubenga bango ba mususu bazalaka aux États-Unis nga moko na aider bango ba leki na Canada. Problème na bino boza colonisation ki mundele eza trop. La plupart bozo ya bozo balaka ba mindele pona ni. Eza problème na bino donc ba pona bino il faut comme ça. C'est pourquoi je vous expliquer par mon truc. Ce qu'a France, c'est pas la discipline à éviter. Donc, on fait un agati, mais tout ça, on a maoua vis-à-vis à Bambo Kanabiso. En fait, au moins, les Congo Kinshasa, et ça,
bazoba ya bagouvernement ezeleka wana moto ezosala babiloko moko boye. Mais toute une histoire à Congo de 60 à 65, la première république. Qu'est-ce qu'un Congolais a fait ça là dans mboka wana nyonso so mona wana au Congo Brazzaville Congolais. Ndeko okende olingo lingate toza ndenge moko biso nyonso. C'est la même race. Ata olingo lingate, c'est la même race. Et puis culture que c'est ni soko yena Congo Kinshasa batu baza culture mon côté. Batu baza na culture mon côté. Ba culture que c'est ni soko yepe pa na bino kuna boza culture mon côté ba Congo ba mbushi baza ndenge na bango. C'est que eloko ça la bino passe c'est parce que boza trop colonisé lié na ba mindele bokansa ka France c'est le paradis. Mais France c'est eloko pamba. Ce que batu basali mabe pa ya fali. Eloko nini yezo salo passe. Musique ni no bino bobina. Balangi ni no bino boloba. Rafa Bunzeki tama abanda oyemba ni. Rafa Bunzeki ayemba gani. Eloko zo loba sapologie. Problème na bino c'est ça, sapologie. Mais bazo seka bino. Tout le monde a pu batambola ba Congoli ya lokola ba voyou, lokola ba tamaboma. Musique yango bino na Congo Brazzaville bozo beta. Musique ya banani. O bino bozo sala ba succès wana ba classe na bino nyonso zo musique ya banani. Donc le problème qui est là, au moins égoïsme mute sala ka bongo. So okenda kabinda okomona ba Congolais nyonso ya Brazzaville bakosa ba âge bakosa ba nationalité baza ebele même nazara ba Congolais ebele ya Brazzaville bakosa ba kabine mais sont pas des cabinets. Problème na bino nde bolingi kofinga na bino ntango yo omoni ke bafingi kofinga eza mabe okokepe kokopesa conseil na ndenge moko ezali ke non tozala boye soki eza na bakongolais bakenda kokoma bana misala kuna epa na bino moi je regrette parce que nga na koloba te ke bandingari oyo baza na Congo Kinshasa bazoteka bakamundele baza bana misala ya bakongolais ya Kinshasa ya congolais ya Kin tiens monsieur bokanisaka Congo Brazzaville c'est le Congo mais quand on parle du Congo dans le monde et peut-être na France Congo Brazzaville mais soki olobi kaka Congo bamona bango ya Congo Kinshasa bamona Congo Kinshasa bino bozaba les premiers à kowanga na bato. Vous êtes là, c'est mieux de choisir où eza ya bino te. Ah, ba français vont choisir, mais vous êtes en Afrique. Afrique ko bombaté ndeko soka na biloko boye ko bombaté. Yango politique mundele asala séparation. Oyo za na mona mutu. Séparation, il faut se séparer. Si qu'on se séparer pour nani? Congo Brazzaville Congo Kinshasa se séparer pourquoi? Na eloko nino Congo Brazzaville azana ngo Congo akoyi kolela. Parce eza gouvernement ya Congo, ba gouvernement bachaka na Congo. Au moins ba bachaka gouvernement na Congo, ce sont les Américains, ba communauté internationale. Ba tie gouvernement eux ko lesa mokili. Na oyo ozolia kuna. Soko yeba te. Nazoloba je suis aux États-Unis na loba yango même liboso ya bisika oyo na vie na yo telemate ngana telema na loba netango bamona keza solo bafandisa nga aux États-Unis nakoyebisa eloko moko ma sœur toutes vos langues là bolobaka wana eza la française eza balangue ya kodefa le plus grand problème boza trop colonisé na bamindele ya mwana c'est mieux de choisir bamindele ke bandeko no ya bato mwini mais na Congo Brazzaville tango bitumbe bimaki bakongolais ebele bakongolais ebele bakimaka na bambanzango bakimiki na kini bazalaki bien réussi bafana na bango wana congolais ya Kinshasa akipaka makambo te nga nayebi ke babuzoba esalemaka trop, ça c'est vrai, on ne peut pas refuser babuzoba bandeko na biso pe ya basi partout bazosala buzoba mais babuzoba wana eza nango partout soki oke meme na Côte d'Ivoire komona baivoirienne bazosala babétise
nayebi soko ye même na Congo Brazzaville wana bango moko ba congolaise ba fille ba Congo Brazzaville ba Brazzavilloise ba congolaise ya bino kuna bazo sala kinduma na bango. Mais s'il faut défendre le cas d'Afrique, ma sœur, il faut défendre un ndenge yozo le belate, attends le lobby et ça non et ça le pays logo. Et au cas où le lobby logo marwana et pas congolais et ça le logo. C'est parce que vous défendez la France. Vous défendez la France. France nous télé ça rabino nous ça la makamno c'est pourquoi vous défendez la France. Mais l'Afrique vous allez libérer jamais na biloko wana. Vous constatez que Batunde ba Thomas Sankara ba Kadhafi ba parti sur le mumbo ba kufa pona ba makambe belé yo leki bango te. Ceux qui osent reconnaître que toza mutu moko te mais oza bat moko na ba français détrompe-toi ma sœur, détrompe-toi. Et le côté o mato kita oza karawana. Yo yebi histoire ya mutu muindo te. Yo yebi histoire ya mutu muindo te. Yo yebi mundele mabeni yo ya sali na kati Afrika wana. O yebi histoire ya mutu muindo te. O yebi te. Soko zuba Nigeria bazo tamula mokili mobimba bazo bota partout mais yo koloba ni. Ba Nigériens o zo mona partout ils sont partout bazo bota partout yo leki ba munani. O leki ba munani. Et puis de l'autre côté, c'est ça que ma amiga. Tant moi la moi so zo lobake, biso to lobaka peto comme en français. Mais langue na yo muto zo lobaka comme en français. Est-ce que français est la langue na yo? Yango na zo biso que le quoi vous a colonisé. Boza bana misala ya ba français, c'est pourquoi tu vas au yebi que oza d'abord oza un africain. Tu veux être un Français en Afrique? Bon, je ne sais pas. Bon, on va se comme un Français, na bolo, biso le bagato comme un Anglais, na ba portugais, na ba espagnol. Ce qu'on dit, y a un moment où comme ça na orgueil. Si on a une langue maternelle, na za pamba, zéro nulle part. Ce que tu dois faire, hein, comment faire pour te lutter pour Afrique indépendant. Bah, le on a un mouvement, on a besoin d'un bah esprit ya koza la rendeti. Nous les Français, bino besoin colonisés par les Belges. Bon, oui, au Congo, Zaïro a posa à Belgique. Zaïro a posa à Belgique. Si vous avez un posa à français, Zaïro a posa à Belgique. Est-ce que vous vraiment yebi ce que tu es là? Ma sœur, il faut que vous d'abord que aux Africains, vouloir ou pas en Afrique, ma Cameroun se sale en Afrique. Et donc ça là, non pas c'est ça chez vous là, au Congo. Il y a ni tambolo batoza eloko mokote. Même biso na Congo toza eloko mokote, même na Congo Kinshasa so le bana biso toza eloko mokote. Et ba na bino pe boza eloko mokote. Bino boza batmo bo kenaka na mouvement ya place bozo mona ke ma ezo tio là-bas bo lobi ke non biso siko to komi ba o wana. Les lois du Congo Kinshasa est comme les pays les plus, je ne sais pas, admirés du monde. Bino beaucoup ta Congo Kinshasa. Nebo le baga na France, même au Kenya Angola. Boligo ko sala ndeti bino boza différent par rapport à qui, par rapport à quoi. Na ba Congolais ngo pe ya Kinshasa ba kenda na Congo Brazzaville, moi je ne sais pas, c'est que eloko ni ba kenda ko luka kuna. Parce que ma vrai cop, na o na zolo ba d'abord na fanda pembeni ya na mbinza na ngaliema na zomo na Congo na Brazzaville na butu bo menatika la ko tia lokolo na ngakuna te. C'est pas parce que na bana